So na bengi belle vie. Akolobananga na tournage. So na bengi Sila akolobananga na tournage. So na bengi Karine Pala akolobananga na tournage te ya na tournage te je la salue na minute na Hollywood. Toi na bosinga to sa musala. Toi na besoin conflicter. Bo baby ça. Bozo boma. Ne nous amenez pas n'importe quoi na télévision. Azo représenter Premium. Karine Pala, c'est une collègue de service. C'est une sœur. Actuellement, tu travailles naïe parce qu'elle est présidente à Karaoke. Voilà. Elle est vice-présidente. Voilà. Donc, tu as la masoula Karaoke ensemble. Voilà. Donc, voilà. Nombreux pour les compter de l'émission Masolo ya Maboke comme d'hab chanson fétiche vous bien très bien tout le baka Masolo Maboke lingue banda et si bandi Masolo Maboke lingue banda et si bandi nous sommes dans la République démocratique du Congo précisément dans la ville-province de Kinshasa. Je suis l'incroyable Mirakianvu Lelo Nazali Bongo Nesengo Makasi s'il vous plaît boutique ngana loba pour inviter au Nazo Yambalelo Aloba Kitoko. Elle est jolie, vraiment charmante. Aloba Kitoko. Aïe bibla ko sepe sabatu. Wow. Otali mo so comme Sinzambe. Aïe 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 aïe. Émission ça va hein? Ça va. Voilà. Lelo en tout cas to milva nouvelle et belle. Tozo ba na chronique théâtrale. Princesse, chronique théâtrale les Anini. Chronique théâtrale les Ali. Voilà. Les Ali to la artiste la biso comédien mais Lelo to la actrice oyo azo la commune JS TGS production qui n'est pas comédien na biso Jérémy Chabani Lelo to la ye azo pesa makambo. Ouais, moi là ça va vraiment. Mais azo pesa makambo ndenge na ye pe azo la bagage. Pas innové hein. Oui, azo la bagage ne Chris Bizouazoa Lelo ne to la ye azo mona moko boye papa biso Jérémy azo qui a formé pe Lelo pe a commis Chris Bizouazoa c'est pesa biso na bagage azo ko bongo pe na ba papa na Gatuzo c'est tout seul moi ça qui n'a vidéo na seka qui makasi il y a daka aussitôt dit aussitôt fait et non moi ça qui ba voyage qui na Brazzaville à bois qui valise na bois kai et à bois qui à cela qui Jérémy Minene félicitations à toi Katizo et Chris Bizouazoa. Voilà. Deuxième chronique, deuxième chronique, tous abongo na les abakouk oye parce que les abakouk bala linzala. Il y a Sila Bissalou. Voilà. Maman a aussi a commis les sous les abakouk ba o nyonso bolinga ka les abakouk maman a aussi a commis les sous toujours déjà deuxième épisode. 12e épisode. Le 13e épisode na mon local est à la fin de l'élo mais na évité na film o ezolo bila biso jumelle maléfique. Film moi qui toko tozo mona Cardozo mi l'esprit ata bongona nani passa na ye tantine na biso Billy ba monde pe ba to pesa makambu parce que maman na biso Cardozo lo biso ko balinga okobala ayi c'est papa biso Serge parce que Serge Kaimbe Serge j'ai passé pas tant Serge me souviens na zaki na ancien groupe ya sans souci voilà Serge voilà papa biso Serge ayi c'est ce ko balinga yi yebe ko okuta inangai mais obisinga okubala ngati faut bala pena jumelle na ba nyoko maman na bango na melia oui ba nyoko maman na bango za bango maman biso Karine Pala bon suka maman na biso tantine na biso Billy alobité maman ça c'est maman ayo mona valeur ya kibo maman tanga comme na maternité amone ke ba maman misusu ba ye ko sunga bana bango na maternité ye maman o baba ko nyoko la o baba ko saboter baba ko sentir yete maman abako 9 mois libungu mais
koko na bino bozo mona lokola ennemi na bino babiloko aboyso ba mona ngo fo mona na chaîne nini fo mona ngo na SB production si la bisalu kuna nde boko mona film na biso le 13e épisode to rozwa ngo to ebite soki baso conclure le to ebite soki ko za fin lelo bokende kuna mbangu na si la biso SB na si la bisalu nde kuna boko mona film na bino eso le bino le jumelle maléfique. Voilà, merci à toi. Sila Bissalou, David Beckham et Critique Kitoko. Félicitations. Ouais. En tout cas, information, vous allez à chronique théâtrale. Et ça bongo Nada Makemba. Ensemble. Master, voilà. Ensemble, na Caleb Toukebana. Basé que séjourné pour le moment. Na Uganda. Baké pour la production. Déjà, tous ces vidéos. Nazaki na bango na tena kata comédie bakendaki bamba na Caleb na compagnie ki bango na aéroport ya international Njili bakendaki na ose ba image vraiment beaucoup mona yango vraiment Nada il faut savoir que Nada Makemba en dehors il y a théâtre à ça la capé musique. Nada za comédien oyo asala pe nzembo na moko yembaka e ba nzembo ezamani majo nzembo mo nzambelanga vous comprenez nga s'il vous plaît ma nada na mata nzembo na ote voilà donc on a régie total extrait il y a répétition oyo ya Nada Makemba master ndenge nini asali recrutement il y a des musiciens naïe, bazali koyemba, puis bazali kobina en répétition. Let's go, mon DT et mon solo. Merci. Nous sommes de retour nakati ya plateau nabiso, yama solo, yama boke. Il est l'heure maintenant où tout ça koyamba. Invité de marque. Il s'agit miti mizo beta akondi na kumisaki ya makasi maman neti mwana moka 24 ans 26 ans 22 ans mère de mère voilà amisala ka makasi lutter contre la vieillesse te lutter contre la vieillesse te yepena aza nano penza amisala ka voilà en train de jouer tout ça au quotidien notre invité il s'agit de Maman Mireille Mboudi maboko makasi vraiment voilà. Merci à vous. Bonjour maman. Bonjour Yaya. Bien habillé hein. Et qui est kitoko quoi. Wow. Aïe, ngabasa ilanga makambo mena lela. Ça va. Ça va. En tout cas vraiment simbelangai. Vraiment na pousa pembe na bo comprendre biso. Nazo bongisa micro na yé. Ah OK. Voilà. Oh, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon? Ah, réel. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tout pour Fanda. Ah, merci. Voilà. Je crois que messieurs Zayanga. Ah, ok. Merci parce que répondre à l'invitation à Bisso. Il n'y a pas de souci, c'est moi qui vous remercie. Nicolas Belé, hein? Nazali, Nicolas Zobatela, on est là. Ah, vraiment. Tana Simayo. Tana Simana. Ah, on dirait Ngaït. On dirait. Très joli. Merci beaucoup. Sur tel pénal, au senti pénal que. Yo, déjà, âge à match, to âge penza. Âge à match, on est. Âge, ote, na joueur, fa diminuer âge. Pour ta photo, na, comment on a boy. Des personnes. Ngana photo to kokana te. Na tourné yo. Ngana ye to kokana te. C'est normal, il n'y a pas de photo n'est passé, hein. Oh, il y a ce qu'il y a, mais vous kokana. To kokana, ah, chance. Si vous âge à match, on tourne ndini na comprendre. Ngai kaka ndimo muni ngai wana. Âge on a personne âge na ngai. Non, l'âge d'une femme bapé ça gratuitement beau. Une femme c'est une fleur. Ça c'est ça, ça se voit. Mais nasa ngai kande muni ngabo, je suis maman kande muni ngabo nasa. Maman Mireille Mboudi. Le si na kei, tana yaki na osekisa. Tana koti na osekisa, na kota esprit te kati, nesi bango pelisa. Mulunge biso bato ba âge ba ménopause to koka so mulunge te. Na tila tuli bango soko mo sinan boyoka lisolo te ke basi soki âge c'est pusani. Bakokaka do batokaka pamba do fo malili ezala na espace azwa menoki te mobulu. Pour te dire que
Nasina Kei. It's okay. Ah. Voilà. Vous sentez le maintenant pour ma biso en tout cas. Maman Mireille dit todo senga vraiment na souhaiter na biso snel le bossa l'effort que peuple congolais a profité na courant. Parce que courant na biso ba payer bili ba zwa kango to ko mériter au bossa biso ti. Na carte télévision to ba émission courir 4 to ba émission courir 4 c'est pas bon. To chesko groupe. Et ça pena bien malamté. Déjà snel ça l'effort que en tout cas on a fait courant et ya ezala 24 ans c'est 24 et kozala malamu mingi mamira imbudi nabenga yo vedette nabenga yo star nabenga yo légende ou pourquoi Benganga artiste. Pourquoi? Puisque je suis artiste. Ça me va et j'aime quand on m'appelle artiste. Et ningisanga na michopo kati. Star. Je crois qu'on dirait qu'on a comme un niveau star. Pour ça, aux États-Unis américains, on va y venir. Sauf les Congolais, si on a comme un star. Si on est en Espagne, est-ce que les Espagnols va y venir? Si on est en Rwanda, est-ce que les Rwandais va y venir? Si on est en Angola, est-ce que les Angolais va y venir? Les Angolais ou peut-être les Congolais, mais peut-être les Congolais. Mais Angolais, moi, Angolais, c'est y venir. Il y a un question mark donc na niveau star wana na noté ya na niveau na ya nazalanga artiste benganga artiste isanga bien makasi. OK ça va artiste Maman Mireille Mbudi et que na kono bien Mireille Mbudi wana ezali ni ya province na bino to Mbudi wana ezali vrai nom na yo comment? Mbudi c'est le nom de mon papa. Eza kutu kombo na ngati eza kombo batu na defa papa biso. Doso ko yepa biso luki mbudi ba ko biso ba mbudi nyoso batandeli wana. Donc ya kombo papa biso te defa kombo papa. Mais non ka po fanda pe na mbudi. Koka moi kombo Oui, mbudi ya bani suna mbudi. C'est juste coïncidence hein. C'est juste coïncidence. Mbudi qui habite Mbudi dans la résidence Mbudi donc voilà ce que ça donne. Et ça l'opé bien, hein? Vous méritez maintenant commune quartier Mboudi et puis Kompe Mboudi, ça l'a très bien. Et ça bien fort. Voilà. Maman Mireille Mboudi au préparaka c'est non ndengeni so babi ki non lobby peut-être après des jours yom tout pour jouer rôle au préparaka ndengeni na musalo ya biso so ba confier rôle mon boifo et c'est nga to répéter. Mais il y a des choses où ils ont beau travailler sur base de l'improvisation. Parce que moi, tu viens travailler. Tant que comme sur place, il faut au terrain où ils ont travailler nan. Donc tout se prépare spirituellement, moralement, physiquement. Donc corps, âme, esprit, il faut aller sikamoko pour que au paix ça et l'eau y a bien. Au batuta batali ba sepeli ba beti maboko ba komisi nkolo au travail café c'est nature ndenge wa pesi rôle na so ko moni ko ta environnement na yo so ta la peut-être na ndaku na chéri na yo na bana à partir rôle wana s'inspirer à partir na bango déjà biloko ebele to salaka inspiration mingi utata musu bisika to vandi na mabota na nature ndenge olobi wana na société na bilo ebele d'où comédienne lokola nga nyonso inspiranga yango tolobaka faut avoir kotindika ba imagination na yo musika et puis tango na otambola nyonso namonaka na nzela inspira ngai d'où imagination na ngai natindika yango musika. Pourquoi? Parce que ata somo na yoki na nzela ko inspirer nga lobi makele moko na yoki na nzela lobi ko inspirer ngai lisolo moko bato ba beta na nzela lobi ko inspirer ngai koswa na moko lobi bato baswa na nzela lobi ko inspirer ngai lokelo moko etikala ngai mwana moko abeta nga ngingo na otambo na nzela mwana na papa moko asengi alekisa ye sikoyo osenga basengali na lekse point ya mwana osabu mutu zo répondre osomona te aza yana abi yana nga na mama nini ko ba kinois
Navandi et Bettinga na zongi pe na créé gag morobo na kotisiam. Tu vois que cette fille a été, c'est vrai que c'était pour moi c'était une source d'inspiration. Et zaki elo mo ya politesse mais bimi source d'inspiration pour nanga. Donc nous sommes tout le monde en tout cas ça nous inspire. Rôle sur place. Sur place. T'es rôle sur place, on t'appelle, on te dit tu as tel rôle parce que tu dois te préparer. L'acteur se prépare, il doit préparer son rôle. Okay. Hein? Déjà à partir de la maison. Parce que si on peut jouer rôle beau, on m'a tenu en déni. On a bien tenu on m'a tenu. Pour ceux qui n'ont pas beau là, et qui n'ont pas tenu à riche, on s'en déni. Ceux qui n'ont riche et qui n'ont pas tenu à beau là, on a reçu qu'en déni. Donc, il faut déjà aussi signifier que non, tu viens, tu vas faire tel rôle, Isabou, on a se préparer en conséquence par rapport au yoye bisakinga, au yopesenga na osala. Voilà. À titre de rappel, nous avons bino la comédienne Maman Mireille Mboudi, car on est dans le baki, tu peux tout côté la 4 pena masolo, Maman Mireille Mboudi. Serrer ma ceinture. Ah, mais ceinture exacte. Bah, t'as la qui qui gauche droite pour serrer ceinture exacte. Voilà. Il est là maintenant au Tobaga Masolo, ma boque. Transition, tu vas tout après. Ah, bon, mais t'as qu'à m'asseoir ma boque. Ah, ok. Transition. Sur la une question au Loba. Ah, Bolingi division trop. Division trop. Non, nous avons une question. Yo mo zomi le bela bolingi division. Si pour relaxer ni. Quand on le bela bango le va banane. Ma Mireille, est-ce que on le combien de langues? Ba langue. Je sais pas que le français, Kikongo, Kiyombe, Lingala et puis c'est fini. Le Swahili ya komeka meka, Chiluba ya komeka meka. Donc voilà. Tu me connais comme meka na ya Swahili na. Tu me connais ya Swahili na. Hein? Jambo ya kubaba. Habari zako. Iko bien. Uko bien? Ah, Mungu akubariki. Tekela Chiluba. Unafurahi sana. Na Chiluba. Wetu, mamu wetu au mamu malukai. Njibimpa mena anu wewe. Bimpa. Ah, twasaki jira babonyi. Voilà. Nzambi achendelela. Donc, c'est quoi, la France, ça va? Je me porte bien. Oh, j'ai bien habillé alors. Waouh, droit au cœur, merci. Voilà, en tout cas, merci d'avoir répondu à mon temps. Les remerciements sont partagés. Bongo, l'autre, tous les là. Kiyombe wana. Voilà na bossa na munoko, voilà na kuma ba mingi Congo, mais puis bino mbote, bana matadi, bana boma, bana bandundu, bana kikwiti, donc bana ya Congo central en Vimba, hein, ba mbota beno bipai beno kele nzambi lunda beno andi bumba beno andi batira beno, donc betu kele. Kiyombe na bossa na. Kiyombe yokani. Yandikiri, mfutukiri, kusiri. Wane da kiyombe te, wana na episode ba kindibu, so kintandu. Voilà kiyombe te. Voilà, ma Mireille, na musana bino obo salaka ya masolo ya maboke. Nini yozomona tokoki ko longola, peni tokoko bakisa. Ko longola toto bakisa, to longola su ndenge nini. Technologie zo poussa na yo lingi to longola. Tozo tambola lolenge technologie zo tambusa biso te. Tokomi na Android zo mema biso. Siko to longola nini to bakisa nini. To bakisa nde professionnalisme. OK. Parce que toi na posa peto kene musika to suka ka na maboke to tournaka entre nous na communauté na biso. Mais to bakisa professionnalisme et pas professionnalisme yango nde comme ça so ba star. No ba vedette. Professionnalisme nde so to tiango to kozala ba artiste solo pe to comme ba star a solo. Professionnalisme yango de bengaka ememaka ki star. Donc to bongisa nde côté wana to tia professionnalisme, to bongisa grammaire cinématographique na biso. Ils a bien pour que ma solo ya maboke et sugaka na maboke na bisote et que ne musika to que ne pe na Netflix to que ne pe na ba plateforme belé cinéma ya solo pour tout le bapé que ya solo cinéma na kati ya Congo ezali pezo salema.
tolongola pe ba division na masolo mambo le qu'on appelle je crois que ça n'a pas d'importance tant que Moussa les Salima parce que c'est la division à Nini parti pris à Nini. Moi je viens faire mon travail. Est-ce que la division a à voir avec le cinéma? Qu'est-ce que la division a à voir dans le cinéma? Est-ce que ce qui ngai na yoto yokanite etali cinéma na nini? Etali film na nini? Ya. Ngano soto yokanite etali film na nini to etali cinéma na nini? Et puis comme akalikamba ko yoka nango utaka wapi bimelaka wapi? Parce que nous ne sommes que des artistes. Nous sommes censés to kutana kaka nesika musala. To sali musala o azongi ndaku na ye, o azongi appartement na ye, o azongi sikana alala kato sikana vandaka abupia. C'est que division. Et yo ko luka nini na mambo film na mambo cinéma. To sala nde film. Nako jouer pas na maman Mireille mais nako que jouer te so ba tuninga non, raison na ngana ko que no jouer pas maman Boudité. Laisse-moi te dire une chose. Eza peut-être bongo parce que déjà tokende la bongo na cinéma. Tokende la mambo ba groupe. Omuna boke na biso e ya na mambo ba groupe. Pas mira na groupe, ngana na groupe limisanga ya pisa nkombo. Princesse. Ouais. Princesse za na groupe na ye. Kuna za na groupe ne kuna za na groupe na ye. Na époque moko kutu je me rappelle ezalaka soki ngana longwe pa board na ko kendo ko taper lombete. Instruction epesa maka déjà. Mais wana mo boye bango ezate parce que Android ezalaka te. Boye bango ndeni. Mais ezaka soki na longwe pa board na ko taper lombete po lomba ozwanga te. Ba convention bango ba signer yango wana. Pona ko lobake zala wala la ndaku na bino yango wana. Tikala wala ko ya kototo poto ko zwa ote. Période moko ezaka bongo. Siko lokwa masolo ebandela bongo yango to abongo. Que ngana princesse to yoka na kate mwana que je veux pas princesse ezate. Et pourtant cinéma eza bongo te. Cinéma ezaka likambo casting. Na lancer casting. Hein? Bato baye na casting, ba sali sélection ya ba profil na moni que ezo répondre na casting nanga. Nde bango ba jouer na série nanga to na film nanga. Mais ce que les likambo ezaka likambo que ngana na groupe nanga, yo za na groupe ni, za na groupe na e. Et puis ce comment que non, otali malgré na groupe na za nango, funa bakisa quelques têtes. Mususo ba kombo ese salema ba ya ko changa poids. Po ba na peut-être nanu ba ebanité. Okobenga bato monike na ba profil na yo ya film na yo esimbi. Po ato beninga. Ata soki ngano to yoka na kate, ata soki to yoka na kasoko beninga. So na répondre na profil à film na yote, au sein de l'autre. Nengo sala film na peda jouer bien te. Ezate ka jouer bien te à répondre na profil o eza ya film na ba pesa ki était. Okay. Peut-être que c'est là un sentiment. Na zo akambudi parce que to sola bien. Et pourtant so ka zo ki princesse malgré ba sola bien te, avec non a ezali kamba ko sola bien te, ezali kamba film rendement ezali bien, na ko chambudi te na cha princesse. Elinge c'est l'homme. Parce qu'il y a un autre qu'il faut to longola babiloko wana maman Mireille. Nani a longola? Ba maman boza wana ba maman o bokina déjà combo. Na longola onde. Le wana to longola onde. Unité. Unité ngo za la place nini. Unité ngo zo mukela ngo wapi? Entre bino entre biso banani to zaka baninga te. Eloko liboso fo we baka to zaka ba camarade te. Ah bon? Oh. Non to zaka ba camarade te. To zaka ba collègue à musala. Soko unité bino bulukela kabiso ya nini poto sala on nini. Est-ce que ngana mira to ba camarade? To ba camarade te? Unité bulukela ngana mira ya nini? Ouais. Pour mira benga na plateau à télévision na ina vandi na zaboé a poser une question à répondre to seki to solo to silisi o akei. Unité bulukela biso ya nini? Parlant de tu kolobas que na masolo ya maboke abino ça va bon train? Hein? Après yo. Ça va bon train, ils ont bien. Masolo ango, je comprends pas. Dans Masolo Maboke, il faut comprendre. Nous avons utilisé le terme Masolo Maboke. Si, je comprends Masolo Maboke. Je comprends qu'il y a émission, on a titre émission, on a Masolo Maboke. Ce que Masolo Maboke, biso ozo le bela. Sur quel plan? Moussala, mais puisqu'il y a des tournages qui se font tout le jour. Ou le balanga qui sont qui ne m'abe. Né dans le bano boy. Son a bengi belle vie. Alors balanga na tournage.
so na bengi sila akolobalanga na tournage so na bengi Karine Pala akolobalanga na tournage te ya na tournage te je la salue na minute na Hollywood so na bengi ebakata akolobalanga na tournage pour te dire quoi tu travailler c'est tout le jour qu'il y a du tournage c'est ça l'essentiel toi na bosenga to sa musala toi na besoin de confliter toi na besoin bino pe besoin de conflit en bochela kabisa on a plateau te on n'a pas besoin de cela parce que quand vous qui êtes censé ko panza sango bozo zwa ka ba conflit en wata o ebata ma bozo zwa ngo bozo bimisango na etando ike pour la kochango à la portée de tous bo bebisa bozo boma mais bozo bakaka masolo maboke masolo maboke kufi masolo maboke salibo non ne soyez pas ba porte-parole to ne soyez pas ba pandisango yamabe soyez ba pandisango yamalamu ne nous amenez pas n'importe quoi na télévision parce que normalement aussi quand on n'a pas à dire on ne passe pas à la télé on doit passer à la télé quand on a à dire et non quand on n'a pas à dire mais apparemment bino bapandisango nde bobo mama solo makasi pourtant mususu monaki mbudi na princesse bakutana ke sika moko boye bapesa ni bonjour à bonjour parce que c'est pas tout le jour na kotana imera kopesa mtu biza je n'appelle kola mkona sana rim na ngande tinata bonana rim na ngami yo ezo couler na yo pesa mira bizite pour ça na pesa biz na contaminer rim na ngai to pesa na bonjour yo soko zala ki place wana tango moni bonjour to pesa ne la tango baloka bo eza ko beba matière mbudi na mira baso yokana te modèle mira pesa la ki embote yango te awa l'émission Masola Maboke tout ça bateau tout sangisaka na Sola Maboke omona vraiment ki awa kutolingi kutu makambo wana te soki bolingi makambo wana te moi je vous le demande je vous en supplie ne ramenez plus makambo wana na ba plateau na bino makambo ni lokwa to ramener genre conflit boy arrêtez ça attends comment monter à je pense non je parle pas de côté s'il vous plaît na plus parole tolo makam oyo eza normal au batu ezali au vu aussi tout le monde ba dit que non entre le monde ba comédien et il y a des kings ce n'est pas que même polémique ba tant comment monter c'est ça mira oui oyebi que soki ngana princesse toswana ki na salon hein na benga na chambre était pour toi moi stambali te so ngana princesse toswana ki na salon ba témoin bazaki bana biso mbale bazaki wana soki bana biso mbale ba beti liso na ngona libanda te ebimate Suko tangu bana biso mbale bazwi bakamati ba beti liso libanda ata mwana ka moko abeti liso libanda ki mama kutuna mama liki baswana ki liso ko mokende wana pa memi yango akena ngo tipe kotambola c'est bien dit ata soki ngana princesse et tito bongisa mabesi ko zalaka yango wana tangu ngana princesse to ko bongisa bana na bakobeta su lisolo te bakobosa na kobeta lisolo ke mama asi babongisa na bango mama leke kuna lisolo kuma kitoko c'est bien dit etika la kaka na mitwa bato ke basala nini baza ya kobeba to bomaka moto bisope to bomaka moto merci bien bino moko côté bozalaka ba répétition ba tournage tozalaka wana te bino moko donc bino baninga na bino un exemple opesiona bino bato moyelaka biso ba information tozalaka te na kata ndako na bino ta bozana ba chambre biso zalaka te bino mondo boyaka nango merci en tout cas engaye ya ngana lela ngoyo pe la ndela ka source bien ce que ça solo to ya lukuta po msopa ko ile za lukuta uzamba le mba de pas ayena mulimo ko panza bafani ete bamirai bafani na yo balingaka yo na kombo na bantu ni tomonaka bafani ya Bella Production bafani Lisa Bakuka la Dina la Douce mama miraza na ngote bami pesa kombo kote baza yo za na ngote balinga mbudi baza les mbudi love les mbudi love les mbudi love bomi pesa kombo côté bozali donc on a vu que basé belo balinga nganga pe na linga bino mingi d'ailleurs j'en profite je vous envoie de câlin tellement que je vous aime trop maboko kutu moi funga makasi ezate pona yamba bino na serré bino donc mais sachez que je vous aime bien parce que ceux qui binoté toi té voilà engaye tadadada dete mosolo sakaela ngai na simanano sakaela ngai
Mon solo, asa masolo on a masolo maboke. Alexandre, na posa laksayo, makambo itoloba. Na laksayo image moko. Na image na laksayo. Makambo itoloba, je ne pense pas que on se contredire makasi. Na lakso mutu wana. Vas-y. Mutu na lakso wana. Tala bien. Au mona ke makambo no sur ganga lobiawa. Mikosaki. Voilà. Photo. Na ozelango. Ota la photo ngo si réellement mutuango a azali je compte. Dans ça décompte. 3 2 1 0 action talai. Action talai. Azo représenter Dini Premium. Il y a premium. Voilà. Rock Bokabela Bodo. Muibeke. Liko nango ya rock. Ya rock. Tata abiso avanda na lemba. Donc à tata artistique. C'est mon père. Voilà. Donc je lui dois beaucoup na ona nango lelo. Papa y a fandi bossa télévision à Otalayo. S'il faut dire au chéri, s'il faut lui dire quelque chose de ta part pour le bani. Ya rock, caméra auto. Caméra. Ah ok, merci. Oui. Ya rock, tata biso vanda na lemba, de to benga kayo, posa yango. Ya koloba, babi to se témoigner vivant, to milingana vivant. Ce qui a kolobi rozala, je ne cesserai de te dire merci. Et pas seulement à toi et au bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui t'a un jour inspiré au Kela Africa Création. Nanzila na yangunde biso ba oto botami. Nanzila na yangunde biso ba olelo to binga mba mama mbudi. Donc nkolo wana ko ba ko inspiré yo, akoba ko salo mala bolamu ebele pour yo pe na tourno ko ba o continuer ko sa biso bolamu wana et s'arrêter té mais ezala continuel. Merci de tout cœur et je t'aime bien, tu le sais. Message Eleki tokos alinga ko makasi mwana botosi ko banda akota na groupe ya président Rock Bodo Africa. Nalobé bien. Voilà. Nazana bino mona bon. Africa nana longwate. Nalobé solo. Bon. Nasina longwa. Na benga ko longwa te ko pema. Nasina pemaka. Na pemaka une fois je crois to silika la tata abiso. Mais après avoir ko silika tant que tata faire comprendre biso to zonga na so ndako na so pesa ndako na biso. To zalaka na kanda munika mwana asiliki ya ki kanda bimi. Ana zonga so ndako tena kinanga. Moke tango vandi conscience esali oza mwana. Likambo silika la keza bongo teza boeza nini ozonda kwa tata tilelo mutambwa wana soka olobaika na tolongwa te na ngala biso voilà na longwa ka te na pemaka na parce que deuxième image olobi na olongwa te bien sûr na pemaka opemaka mais ngazo taliso siko penda ke ukosi biso tiana oui image na talisa na dozela batela ngayo bacha décompte 3 2 1 0 action talasima obangani talamona te ntemebeta Karine Pala Okapi de la mort. Voilà. Azo représenter Nina Vinayo surtout. Karine Pala, c'est une collègue de service. OK. C'est une sœur. Actuellement, tu travailles parce qu'il y a la présidente à Bakara au cœur. Voilà. On a la vice-présidente. Voilà. Donc, tu as la Masoula Bakara au cœur ensemble. Voilà. Donc, voilà. Toujours comme la masolo ya bakara au cœur. Namoni bino ba c'est comédienne bosangani comme un seul homme bosali groupe nabino ya musique bobetaka musique. Na kata musique bobetaka namona bolata ba teni ya Pentagone. Yo bolata teni ya Pentagone. Bien sûr que oui. Wana eza masolo ya soto lati bongo eza masolo
tant que tu soutenir maman Biliabel, asala eloko na ye moko bo pesa sourire na FRDC. Parce que pona ko pesa sourire na FRDC senga biso tozana batenu wana. So muni biso tolati batenu modèle wana c'est que tozo kende quelque part to pesa sourire na FRDC. C'est-à-dire toke to sala ba interprétation na biso ndenge to salaka. Tu as interprété maman Bilabel pe ayembi ba oya ye puis na suka nango bato bayaka ko pesa ba cadeau et tout ça pour que tu puisses sourire na FRDC ba bazana pasi ba mususu ba uta ba guerre bazonga bakata na makolo bakata na maboko et moi eloko ani pesa mangana ba concert wana to kamataka yango to kenda otikela bango pour que moi sourire et pesa mela bango voilà eloko e kamusanga makasi ba comédien en dehors ya Moussa na bino bozana ba talent oyo bozara nango 3 2 1 0 action qui me malade on va me dire s'il vous plaît na télémi s'il vous plaît na ko simba pardon pourquoi pas voilà Masolo maboke ese bandaki totali boyenga na yo nazomona mopanzi na yo awa Masasi Kabamba nazomona na sima na yo na replan na yo nazomona kuna président Lombe Sukari et puis maman epela kuna na suka de Karine Pala ezalaki à l'occasion obosani mabi pendu mabi pendu voilà mabi pendu voilà mabi pendu za na masumpa zalaka mais ezalaki à l'occasion na moni bolati kitoko boye na suki ezalaki à l'occasion ezalaki à l'occasion ya défilé de mode à Fashion Week tozaki bien invité et maman Karine Pala ndé mutala nyoso monaki styliste Karine Pala lokapi les coltons de la mode yemtala tseki biso boye akomisa biso ba na tozomi benga mikolo ba mannequin par défaut. Donc comme si c'est un mannequin par défaut, na âge avancé, tout comme qu'on défilé. Tout comme un mannequin. Donc mannequin, na mannequin, parce qu'on a obéta de, na obéta arche. Mégana. Eh jamais. Oh, comme un sapologue. Oh, comme sapologie. Mina laksa yo. Oh, comme sapologie. So nga lingi jour wana. Oh, salaka défilé. Na lingi siko betepso défilé on salaki wana. Mkolampa tu mkona lela kiyo ma. Mais faut bien gasko Karine ya tongela mba mususu na défilé. Aux artistes. Betepso mwani na ontotana. Na plateau à TV. Et c'est l'autre tout ça bati. Ah, ma soeur maboke za boto naturel. Oh, za maboke te. Oh, minga côté mususu. C'est certainement cette autre ça la nyonso. Ah, oh, to komi masolo ba mannequin. To komi ko so na yo, ba façade na yo nyonso. Père, oh, comme masolo ba mannequin. Oh, mais to komi na masolo mannequin. Voilà. Mais plateau pesa muke. Wow. Et puis tapis ezate. Bolingo ko isangai. Ah, ngoko yako. Ok, on ma kambe ba karaoke robe. Na mona ki yo denema oyembaki ba nsemo kuna. Nazo présenter yo 3 noms entre Maman Lombongo, Sérénice Manyanga, Femme Tamar. Parmi les 3, naza préféré na yo. Préféré? Ouais. Baba sali na nzambe. Ba sali na nzambe ba misato. Parce qu'on a préféré ndeni. Ba nani yo se pela mingi. Musique na ye me na ko penesa. Maman Lombongo c'est une dame oyo aomela kati na musique. OK. Et puis je me rappelle que ngai j'ai à quoi interpréter une église. Ta musique n'est pas dans l'église, ils ont chanté dans la église, ba choriste. Tout ce qu'on interprété, c'est Renus baza ba sœur ba lobby. Mes musiques na izo pambola batu belé, izo sa batu bien makasi. Donc kolobaki na na préféré voter ba sa musique nzambe, izo pambola biso, izo sa biso bolamu, bango nyonso na linga bango. Ngani ngamo akapela mama na mama Maman Lombongo.
ekumisa yo Ah, akapela wana yosala mama wana namona ngabia Siko, ngana na oyimba te naza na nzembo se nzembo eza kitoko makasi aza na nzembo ebele kitoko makasi me na nzembo nini wana nalingaka mpena. mingi oyo evanda ekotanga ezalaka ntango ngai nakolela o tuna ntango ya mawa o kaka yo yesu na nga kombo na yo nde ano kaka yo yesu na nga kombo na yo nde ano na mituna na nga kombo na yo nde ano na lituna ya libota o yesu yaya oyo alobi motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te ntango motema ekomaka suka opesaka ngai ye ano ngai nalingi yo nzambe oyo ngai nalingi yo na motema nalingi yesu nalingi yo mopanga na nga nani susi parce que bango nyonso te témoignage na ngai akoma témoignage na ngai témoignage na ngai yesu akoma témoignage na ngai mokolo na mata na ye na zamba yesu akoma témoignage na ngai mokolo nalalela ye libanda ye yesu akoma témoignage na ngai ava yoloba nasimbakisi kende tuna yesu témoignage mosusu nani nani olobaki nani femme tama ye ezaka ndeni kutu masolami natiki nano yangwana natiki nano yangwana si asalinga na kusasa asalinga na ngoma dente ngai mama ngamba yo yema utwa ngoma wana penza sila emandaka kundeni ngana tumbola na yesu we ndela ngai ngana tumbola yo ndela ngana tumbola yesu voilà bebe ngana tumbola yo yaya si jakolela na pembeni na ye nanu kotombola yesu we si jaminyoko na pembeni na ye nanu kotombola yesu we si jakozanga na pembeni na ye nanu kotombola yesu we yewe nanga tomama yewe tomama nanu we yesu nanga tomama yewe tomama nanu we awemba te pona lelo pami ngazana pona lelo te pami ngazana pona lelo te nakusolo moko amonaka te émission tobinaka toyembaka epi nalobi bona mpo na nga te en tout cas nalo consiste la RDC bahabitant ya Kinshasa tozomérite te punition oyo azospresa biso ya manque à courant donc voire même tu même groupe ezokoka kozwa charge la chaîne te pas te prévoir yango te botindaka biso courant tokotoka boye te na plateau en tout cas oza invité na ngai pour comprendre nous sommes comme ça là serviable voilà serviable mobali asoso aserva mobali bana o papa mère mamira napesa mbota puis na pamboli po nzamba zo lokumu po apesa mobali aserviable mama Flavie voilà aussi c'est merci papa merci je peux pourquoi pas je peux s'il vous plaît as invité na ngai il faut na batela ye voilà nyonso daka snel bobongisa musala président la biso Fachi azana posa peuple congolais pas sepela tous à la bien boti kaka ko combattre boti pitaka to courant peuple congolais posa courant nyonso za snel boti nda courant afin que peuple congolais pas sepela na émission masolo ya maboke Ozali quand même chante de l'Éternel. Oyembela kanzambe. Osala combien d'albums? Peut-être Ozolingo sala album ou comment? Jusqu'à présent, ils ont encore un single moko. Et puis nous faisons belé en chantier auto préparé. Dans les sungan kole sumasi ya soka salingolo bozwango. Toi maman bata morceau ça biso bala. Akapela mukeka. Et ça déjà sur YouTube? Oui, et c'est belé na YouTube. So beti caméra ibudi na YouTube. Bozwa yango. Saint-Esprit, conduis nos cœurs, Saint-Esprit. Dirige nos âmes, Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, fais de nous des vrais adorateurs qui adoreront les pères.
en esprit et en vérité. Pourquoi mon numéro pourquoi tu vas chrétien tu me sens là conduis-nous dans l'esprit et la vérité. Voilà. Sola nzile yaya nzila nzambi tonzila satana nzila nzambi tonzila satana dodo kolompangi sola nzila nzambi munza yai kala ingangwe kundi sola nzile isa yo 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 bankundi bampangie isa nkundi ye oh isa wo kudi Yesu ba Kristwe isa mpangi ye yakana Yesu kele fungula na zulwe nzamba atamukonda Yesu mekondwa nyonso mama Yesu kele nsabi ya zulu ngeme kondwa Yesu mekondwa oh Yesu kele ma Yesu kele nsabi ya zulu ngeme kondwa Yesu mekondwa nyonso ikabikembo minza ya kundie kabibyo sovyo kabivyoka kundikindoki kisaluki mpambe ketibibyo sovyo kabivyoka kyadi kwa bela siala mayangi kwa bela nunga ize ye oh ye voilà. Ah, bien ma casse. Verso de déranger, c'est un peu puta. Et à ta veste qui paraît pour nous bien l'encore. Ah, ok. Bah, tout ça, bah, pour ça, bah, t'as la chanson, yo. Bah, t'as la on a chaîne. Sauf que Betty Mireille Mboudi Bleu, bah, musique, nous, on a bêté sur YouTube. YouTube, oui. Voilà. Voilà. Ma sœur, ma boque, je dis un grand merci au responsable de la chaîne chez Bisso Télévision. DG Chic Moukadi, merci. Il y a côté ouvrage yopona au sepisa peuple congolais, peuple quinoise, surtout le quinois pardon, la langue nini batala. Michel Bango, Masoro Boké, Nayambi Lelo, Maman Mireille Mboudi au sepisa biso. En tout cas, serré sentir nayo, serré sentir. Nasa ko télé mana serré ndeni. Voilà. Non, serré sentir ndeni télé. Ah, c'est comme ma soeur baby. Eh, il y a bébé. Ah, c'est comme bébé. Bébé la tombola Yesu. Inda peko. Eko inda. Ah, maman tombola Yesu. Tombola ke libusa. Na ko tombole kaka te inda te bébé na tombole kaka. Voilà, maman Mireille. Oui papa. Ce qui est le but au tala, au c'était 3 personnes. Oyo. Au détestaka, so basale dikamu bopana yo. Quel genre de personnes au code oyo au détestaka? Batali boso bakosela batu makambo. Ovandika boko ko fondelinga ne bakongli ba ko fondelinga makambo do fonde ou créer dossier mo pe bimisi yango fonde. Batu pe bandimeli yango. Hein? Batu wana, je le déteste pas mais Nata ba on a lu moi bien te hein parce que détester c'est trop quoi en tant que ça na nzambe moi na nzambe ko détester mutu poani hein mais na linga kana sepela kana bango te bato bavandaka a créer le cambo dossier mo pona mutu et puis bimi bato pe mukili pe moni que ça vrai hein ce n'est pas bien ba mekakotika et puis lukuta ebele wana bo ezaka bien te et puis ba mususu banane ba ovano ka kweno moko boye olinga o détruire muninga. OK. Hein? Oui. Ovano ka yo musano ka ovani ka so munu mutana za balinga bando bimisa mutu boye OK obetego tout au finaye ozongise sima. Pourquoi faire? Barrière quoi. Je ne vous déteste pas mais en tout cas na sepela kana misana binonde te. Misana ba onde na sepela na ngote. Voilà. Alors deuxième phase de côté ezali ke non, parce que deux types de pièces yo au préféraka. Entre cuisine na salon. Quelle pièce yo sepelaka nango? J'adore le salon parce que si on avait un salon, on a vraiment étalé, détendu. On a vu que ma colonne chez l'écolo, on a tiens on a tétrisé on a là dans film. On a détendu surtout mes colonnes n'engagent courir ça moi bien côté na buso. On a tiens Netflix na la film série et côté ni ça un peu tongo na salon. OK.
Non, tu vois, de ceux qui n'ont film, n'ont film, n'ont constaté na côte, na film, tout na série, na côte, na capitaine na kendara. Donc nous avons analysé tout alors tout. Donc on a dit que j'adore les salons. Ouais, cuisine. Pas pour lier, j'ai fatigué. Ngala ko vanda pe journée mbanalie na ate. So na ta film na na côté na pe na film na lie. On dit maman ngoyeyo ha, maman ngoyeyo. Ouais, ça la ça ni salate azo la kaka. So na ta film na côté na kinda. OK. Quel type de modèle il y a vêtements yolinga ko porter? Décente. OK. J'aime m'habiller décemment et ça va bien. Nazipa nzoto parce que nkola lobi nzoto zali temple ya molimo santo. Il faut que ziparango faut s'habiller décemment. Mais maman Mireille, mon Christ il fallait il a mon code asipato. Mais comment on a bande ko na biso ba danseuse. Régis Badolo on makasi s'il vous plaît. Comment on a bande ko na biso ba danseuse, comment on a bande ko na biso oyo ba mo pe azo tambola bo à moitié nu. Et mon message moi moké au kopesa na bango. Ce qui est na compte ya osa musala. Si musala mongo esenga bongo, c'est musala, mais après les boulots sur qui na scène, habite-toi décemment parce que tu as na personne, na personnage dans misalo tout ça là. En tant que les artistes, tu as na personne, na personnage. Le truc musala no kuna esenga là ta coupa muke pour bien, fini de danser na coupa muke. Quand tu vas finir, habite-toi décemment. Et boba autre monde na banzela, ouais. Bon, Moussous, on a évité ce que ça a kibolenge, hein, parce que tu vois, ezaka likamba kilelote. Kola tablo kamikuse utakala. Dernièrement, j'étais en train de voir le photo ya ba maman mon babi c'est ba photo na bala kisanga ba goudir, ba ti ba goudir na ba jipa mikuse. Ba to kala makasi. Donc kola tablo abongo uta musika, musupe na benga ngo ezaka lombo jeunesse. Tous nous sommes passés par là. T'inquiète pas ngapela ta mini-ship na ta mona na balabala. Mais en grandissant, tango zo kola bilo comme ça tikala e ko ya yango moko. Automatiquement ça tombe. Parce que nakola ta so minute moi na ngala tinini pour na ta mini. OK. Voilà, c'est quoi ce qu'il est là. C'est quoi ce le bapé si rôle maman Mireille Mboudi. Le pena ko zo pena rôle moi ko pena film roboué avec mini-ship bapé si rôle qui tchel maman na bazalaka baboya ton etana wana je crois c'est pas un rôle wana ko jouer maman Mireille Mboudi. Je crois que ce qu'on peut singa rôle à modèle wana et aux ana condition. Donc ils la conditionner. Conditionner na sens ni. Peut-être que na on la tableau comme qui était parce que faut na bomba nzoto nanga. Parce que kozala ndumba ezaka kolata loka mukiete. OK. Okozala ndumba ya roba mulai jipa mulai tina se mwa ndumba osakanate. Ne olati boy. Mona poza kana ndumba osakanate. Tellement ngo zipinzo. Wala bordira. Tala nengo zipinzo. Donc na pesa mo ba condition motena linga za la botena la tabuna sa bo poisa moi bien. Pour ça scandale. Voilà. Pour la pire d'achoppement pour les autres été, na scandalisé batouté. Merci beaucoup. Merci parce que elle a dit moi ça pas moi ils ont moi les colo à se détendre. Voilà. Na milice au paiement. Yanini. Na milice au paiement. Non, ça va. Je dis un grand merci à l'équipe technique Oyo. Batena qui biso compagnie. Merci. Penza na réalisation to comme na sous émission na biso avant bo souka ah bon ba Régia maman Mireille qui elle émission voilà maman Mireille Mboudi to comme ko attendre vers émission faire émission na biso et loko moko oyo yo monaka ba na ka to être comédien. Moi, 3 comédiens, ils m'ont connu sur scène, trop sexy. Ça peut être qui? Je ne sais pas. Vous êtes trop sexy, vous êtes trop sexy na scène. Sexy. Mireille qui bonne zambe pelekati maman Mireille. Otala ka baninga na voilà sexy. Si au moins ndeti kala to zakotala na mingi na télévision. Mais ce ko tala YouTube comme appelle moi passer hein. Pour tala ba film baninga comme moi passe. Ndeti sincèrement parlant bane belé babi mikolo yo nazana boyebi na bango penzate parce que natala bango rarement natala jeune ayo d'acteur du début jusqu'à la fin à suivre. Dans la télévision ils a bien. Mais à YouTube comme ça moi passe ma casse. Et bonne génération na bino. Génération so sexy. Oui, moi maman mo boya za sexy lelo hein.
mama bilo a bongo sexy yango namona bango te en tout cas ba maman ngo ebele nyonso tokoma ozipa nzoto tozipaka nzoto makasi. Voilà, tokomi na suka émission na biso. ngatikela mutuna moko ya papa Mira Tuna kasi na libéré ye. Mama Mira natikela na question be moko. Vas-y ma chérie. Na kayo na ba publicité ya vaccination babengaka yo mingi Mama Mira tozomona yo ko pesa ba vaccin Mama Mira ya boy na boy. Mais message ni okopesa na gouvernement na compte na bino ba comédien. Limbo la question bien. Pour baitiza kabino mingi. Baitiza kabino mingi ba ça ko bozole la trop bozole la mingi. Bozole la mingi gouvernement qui par biso te mais soki ezake basa la publicité moko bazwa kande bino. Mimi pe Mama Mira ya to mona yo. Ozaka raté na makambo ya vaccination wana. Mama Mira c'est qui bende ni na moko benza bela. Et ça le patient la dossier. Zabalola. Bon basa la rabiso parce qu'ils se disent tozali bana ya mboka esengeli tosala mosala mpona mboka parce que je vous dis à chaque fois so babengi biso toki osala mosala ba genre wana genre sensibiliser la population mpona maladie moko songolo mpakala mpona activité moko boye mpona mosala moko boye na compte ya gouvernement na biso ezalaka mingi mona bazoyesa bino vous travaillez pour votre pays, vous travaillez pour votre nation, vous travaillez pour sauver des vies, vous avez des enfants, vous avez des frères, travaillez pour eux et tout ça besoin na bino caché certes mais que ça na niveau bino bo kanisela wana te ba pesa bino bo po ba ko bino ka mafuta mbila ba parole ngo bien bino eza pona mboka eza pona bana bino eza pona bandeko na bino eza pona boye et tout ça et puis bosali mais ko senga na bango eza ngana senga ka elo moko ba tia biso poa di ba congolais ba lo gouvernement wana kutuna noter parce que ngai naza comédien na théâtre national congolais donc naza la matricule à l'état. L'état me connaît parce que je joue na théâtre national congolais. Voilà. Wana kutuna noter masolo na ba tia biso poa eza masolo ya cinéma congolais. Ba chango poa parce que cinéma ezalaka kitala ya mboka. Auto to présentaka nini na mokili po na Congo. Et pourtant ce qui gouvernement a tient masolo à cinéma poa toko présenter ya malamu koleka po na mboka na biso. Lelo na pesa exemple na chaque fois. Lelo oyo to banga ba chinois koloba ke chinois makasi po na ka ba film ba présenter biso bazaka makasi balonga aka na bitumba. Lelo soki police américaine to banga ngo makasi po na ba film na bango. À chaque film américain to mona bango kaka ba policier na bango bagani akaka. Et puis soki police a quitté ata ba gangi ba wana ndenge ni ki gangster makasi foka ba kita. Après que police a otianga ka maboko na okende. Tu vois? Soko biso pe soki ba tche biso maboko. Toko présenter loko nini ya mboka. Toko présenter loko sika loko kitoko. Et puis ba bossa na raté cinéma na mbongo, cinéma ezo tombola bikolo ebele comme nigérian. Soki ba tche cinéma maboko ya Congo et koko tombola mboka na makambo ebele parce que soki makambo susu nyonso tozo sala c'est vrai que ngana benga Congo eza paradis parce que yango nde terre promise nyonso ba sopa ngo na Congo wa nyonso toza na ngote mais soki zo simba te bo tenter pe na ngambo mususu tenter un peu na ngambo ya cinéma to présenter Congo autrement et qu'on faire développer peu mboka na biso autrement mon modèle la cinéma et ça bien donc bota biso pe bo bwa kalisu ngambo yo soutenez nous cinéma congolais pe kende liboso to ça pe mukamba bien to suka kana maboke te to suka kaka na ghetto te to ke musika et ça so bien voilà to comme la suka émission na biso na bénir ça ta maman na député amen masolo ya maboke to comme la suka awa eza instant mabanga Mami Ray tozo pona trenga na yo ngai totie ba musicien tozie ba comédien na ba journaliste ngana obwaka ba journaliste yo obwaki ba comédien siko to no bwaka ngo ko hésiter te utana gagner ngana yo to banda yo arbitre non tala non le mouvement na bino tape des comptes 3 2 1 0
Action. Voilà, napesi mbote pa ya Chiki Mukadi, journaliste présentaka. Mais Chiki Mukadi azalaka pe mamuta maboketi. Obosani. Ata pe journaliste. Ata journaliste. Napesi mbote na Rock Bokabela Bodo, l'artiste premium. Napesi mbote pa Yves Ipan. Napesi mbote epa ya Faustin Soukari Elombe tata biso akoma vana bibwa. Napesi mbote epa FM. Napesi mbote epa ya Ngalula pharmacie papa Ngalufare mon père tobenganaka ma père mon fille. Napesi mbote epa Ezaï Tanga Niket Lelo Tirsa Bawayila. Napesi mbote epa ya Ebakata Vimbo. Napesi mbote epa ya Nana Takaza. Nana Takaza comme journaliste ya journaliste Nana Takaza. Napesi mbote Nana Takaza, napesi mbote epai ya Karine Pala, la présidente de Karaoke Show. Voilà, merci. Bravo, 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 bravo. Et si la on peut continuer. Donc continuer. Ça va, voilà, tout doit continuer. Moni yelo la soukaki akale mabanga esili ya ngwana souke. En tout cas, réalisateur nanga salinga sinke na lekisi déjà moi 3 minutes. Il y a pas de quoi, il y a pas de quoi. Na yo. Yo siko au ça l'instant mabanga. Ils ont appelé moi pas sur mabanga. Voilà. Bolande boete. Bozo mwana voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot à dire? Merci beaucoup à téléspectateurs. Chez Bisso Télévision, Ezaki Masolo, Yamaboke, parce que Awa, Ezala Tokos, Koseka, Makamunyon, Ezala Awa, Apena tous les Sababon, maman, les croix d'Américains. Apenza, tous les Sabah, ma maman qui Tokos, c'est beau, Zaza, Canabiso, beaucoup, jamais déçu. Bah, abonné, bah, téléspectateurs, na biso ya chez Bisson Télévision. Merci beaucoup Nabino. Et voilà, on appelle pesi ba téléspectateurs nyonso ba kozali baku ya kolanda chez Bisson Télévision bote mingi na pesi merci na papa Mirakian vous na pesi merci na maman princesse merci beaucoup na na pesi merci na ba technicien nyonso bazali kuna papa Mosolo je ne t'oublie pas ya yope yango ana na pesi merci en tout cas na famille Mboudi nyonso bipa bozwami boyebi ke maman Mboudi leki na bino ya na bino maman abino tata mwasi na bino maman kulut maman leki na bino alinga abino mingi elle vous salue na pesi mbote merci na tikelio merci to tikelio to tikelayo na plateau point to tikelayo s'il vous plaît no tikelayo nazo présenter une équipe technique na ngai équipe technique o batena ki biso compagnie so mona ke émission o ile kai kitoko na elengi en tout cas nazo benga camarade ya présenter bino cameraman o azaki na prise de vie na prise de vie yeyo un beau gars yeyo vrai Joe marié il s'appelle célibataire Jacques Milambo oboka Jacques Milambo yeyo voilà yamba za sekangata na roba swahili na ngai yimba osekayo voilà naza ko benga susu yaka camarade oyo ataki na deuxième prise de vie kombonani Israël Monzo marié célibataire voilà merci. Pour le moment c'est bien camarade viens ya Jacques wa on a bien makasi ayer retard la réalisation voilà Boga Mbinga ouais comme on a dit Junior Mukadi oh c'est le fils ou le petit frère le fils de fils aîné hein c'est toi enchanté viens là fais la bise voilà un beau gars tout fait merci beaucoup mon fils en tout cas on a une réalisation je dis un grand merci à Edriss Monsolo merci beaucoup d'après directeur technique ya awa et puis oyo azalaki bongo na directeur programme je dis un grand merci à Guy et si vous allez Bambotebele pourquoi pas cordon et si vous allez merci beaucoup d'ici là portez-vous bien na tikeli au plateau saka nango pesa bambote numéro na yo au pesina programme makambo ça merci beaucoup plateau boy vraiment sincèrement je dis merci na bino nyos bokozali bako pour l'émission oyo merci na balinga ngai merci na balinga ngai te merci na babonde la rapona ngai yo sukuna no bonde la pona ngate na sengi na yo da bolingwa nzambe banelo banda pe ko bonde la pona ngai en tout cas nzamba mona bino nzamba pambola bino na sengi na bino pe soki nano s'abonner na maman Mboudi télévision te kota YouTube kota Facebook s'abonner na ba page na
Mamambu de télévision, na TikTok, nazali, na Facebook, na YouTube, na Twitter, na Instagram, en tout cas na ba plateforme nyonso wana, nazali dobo s'abonner et ko sanga bien, pe ko tika commentaire, ko partager, ko senga na baninga pe ba s'abonner et ça kabiso bien minga en tout cas, ceux qui na moni libonné na yo et sanga bien, penga la kozongi sur le pe libonné na ngai, je vous envoie de bisous, je vous aime. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse de merveilles. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.